Bande koba bolingo mbote na bino to mesana kolanda ngai. Bouti kolanda thème oyo ya femme et mari de nuit. Femme ou mari de nuit, comment puis-je être libéré de cet esprit invisible et nuisible? Sikoyo oyelandi nazo parler na les phénomènes mari de nuit ou femme de nuit. Bande konangai oyo naza koloba awa eza pona pesa nde ba exemple. Eza bande konanga pona pesa nde ba exemple. Alors thème nango ezali les phénomènes mari de nuit ou femme de nuit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les phénomènes mari de nuit ou femme de nuit, si nous pouvons définir ce qui est un phénomène, c'est un fait ou ensemble de faits observés, un événement anormal ou surprenant. Ce qui est anormal semble bizarre. Ce qui n'est pas conforme à ce qui doit être. Ce qui inquiète. Mes chers frères et sœurs, nazo banda na exemple bongo to kende kama musika. Frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers sont aussi femmes ou maris de nuit de leurs victimes. Un papa sorcier disposait de sa fille pendant la nuit et celle-ci ne trouvait jamais de mari malgré plusieurs approches de prétendants qui finissaient tous par la quitter mystérieusement. Une nuit, il vit en songe un homme qui voulait la prendre pour femme. Et Dieu permit qu'elle le dévisageât. C'était malheureusement son père qui, aussitôt, disparut, après s'être vu découvert. Cette sœur persévérait dans la prière et nous prions pour qu'il trouve un mari. Mes chers frères, je vous ai dit que biloko wana ezalaka mingi na kati ya famille restreinte na famille élargie. Mutu akozala mari de nuit na yo souvent ekokozala tata na yo, oncle na yo, cousin na yo, neveu na yo, batu kaka o baza na zinga ya famille. Mais bandeko, kobosa na pete, na ba relation mosusu yo bimaki libanda, oko kutana na ba mpe kuna, bakomi ba mari de nuit na yo. Bon, moni exemple na oto kopesa, mwana mwasi oyo ayebaki te ke papa na ye mutazaki mari de nuit na ye. Mais kaka na ba losambo, ti mukolo mosusu nzambe ayekolakisa ye elongi ya papa na ye. Alors to sala kinini, il fallait qu'on continue na confession de péché, qu'on bonde là, qu'on intensifie ma prière faisait selon la volonté de Nzambe. Et ça n'a pas tout sous baïbi na ba ko bonde la te, moi mari de nuit a quitté définitivement Ezate. Donc ndeko eza passé. Eza salité. Comment papa yo boti mwana
yo sikoyo bandi kolulaka mwana yo ya mwasi oyo boti ale na butu sikoyo yo oko mobali na ye ndeko na ngai eza salité. Alors soki papa komi mari de nuit na yo parce que y a un mari du jour, il y a aussi un mari de nuit. Tango ya komi mari de nuit na yo eza po abotisa yo bana. Eza po likamosusu te. Mobali abalaka mwasi te po bafanda sa mwana. Mobali nyonso so azobala mwasi azobala mwasi po abota. Et mwasi nyonso tango azokende libala azokende po abota. Mais okomona papa akangi mabota ya mwana ye. Ye moko abandi kobotisa ka na hôpital bana ebele. Akobotisa ye 15, 20, 25, 30. Toujours exemple bibalé. Un frère me raconta que bien que marié, il a souffert d'une relation imposée de femmes de nuit qui venaient fréquemment lui rendre visite la nuit et devant qui il était sans force. On lui a même conseillé de répandre du sel avant de dormir, mais rien n'y a été fait. Ces démons continuaient sans brocher sa sordité, besogne. Seul son attachement à Christ a pu rompre cette relation coupable par la confession des péchés et à présent, il est libéré totalement. Ndeko na ngai, ndoki ya motema malamu azate. Soki mwasi baluli yo na mobali moko, oyo aza na misala mabe, toyo lia mbongo na ye, oyeba ite ezaki misala mabe, na butu akonyokola yo. Soki yo bana ko shina mobali, oyeba ite mobali wana aza na misala mabe, ndeko na nga obebi na yo. Les maris ou femmes de nuit d'origine marine sont les plus dangereux car ils tuent le conjoint ou la conjointe et même les enfants. Bandekunanga, mari de nuit ou femme de nuit, oyo bavandaka na mai, baza très dangereux. Akoko boma yo, akoko boma bi bana yo. Nazana par exemple belé, mais ta ko pesa ya kusala par exemple wana ezate. Donc ndeko nanga ya wana balobaka fouiller l'impudicité. Ya wana balobaki 80% ya basi bazalaka na ba femme na ba mari de nuit. Yo ndeko nanga ya mwasi. Tango zo yokanga. Tango zo chance ya kolandanga. Fanda zo papier na biki. Banda o konte na vi na yo ozwa mibali boni. Nzambe kolakisa yo. Soki o konte yango vraiment ozwa boni. Soko silisi tala sikoyo okenda pa ya banganga te okenda te. Soko okenda koma. Soko silisi benganga na 06 51 03 92 89. Ndeko yeba yango ke soko okenda na mibali par exemple 10. Yeba ke okenda na ba sorcier 4, 5 ou 6. Alors ba sorcier ona oyo okenda na bango. Akoko tika yo te soka tiki ba semence mabete. Il faut tika. Ya ono mona na vie na yo lemso lali okomoko seka seka. Omona ale mso makamno simbaka te. Mais l'esprit wana iko travailler après 5 ans, 10 ans, 20 ans. Yo mutu na vie na yo loba ke nazwa mibali ya ga. Basi nyonso balekanga bazwa mibali ya ga, bazana ba problème, basu na minute oyo, basu bazana ba hôpital. Po yebite mobali oyo zoloba ya ga, oyebi ndenga zwa mbongo te. Oyebite mobali oyo yo mipesaki na ye, akei mususu aye. Yo ozo sepelaka. Ndeko na ngai ya mwasi keba. Ndeko na nga mobali, yo ozolanda ngai. Soko fandi zwa biki na papier, koma basi boni yo zwa na vie. Zwa papier na biki bana ko komango. Ndeko na nga,
babandaki kobengo bogara. Mwasi nyonso yo kolinga aboyaka te. Ndeko osepeli olobi naza bogara. Nzoka nde satana abandaki koseka yo. Nombre ya basi wana yo zwa ekrea yo lelo ba divorce répété. Eya ko créer yo okoma na ba femme de nuit. Eya ko créer yo 55 ans ekokite okoma déjà impuissance. Basi mususu yo lingaki o prometaki bango o bala te ko bala bato mususu. Nzoka nde parmi oyo prometaki bandoki pe bazalaki ndeko. Tala vina yo. Soko silisi omoni oleki ba 5 basi 10 15 20 30 35 40 60. Tala pe soki olekaka epa banganga. Soki olekaka pa banganga. Ndeko nanga benganga na 06 51 03 90 89. Yo ndeko nanga ya mwasi. Mobali abengisa yo amoni pasi. Yo yebite okomi awa okomi no mutamakasi. Obani okosile makambo kiaza ndoki. Obani okosile makambo kiaza impuissant. Obani okosile makambo ndenge na ndenge. E soki azalaki na misala mabe ndeko nanga akotiko lelo te. Okosala ba prière ndenge na ndenge akimi mais akoya toujours pa na yo. Tant que non akufite. Ba démon na yeba bandola da toujours yo. C'est pour cela ndeko nanga ya mwasi surtout bino. Tant ozo sala makambo na mkili oyo fo yebaka nini ozo sala pe ba conséquences nango eza nini. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toutes les cérémonies qui ont trait à une invocation d'esprit dans une rivière, dans une source, un lac, un fleuve ou même à l'océan sont à la base de l'infiltration de ces genres de démons qui sont généralement très jaloux et meurtriers. Une personne exposée à ce genre d'esprit aura difficile à tenir dans un mariage et pourra même connaître des décès mystérieux dans son ménage. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dénonçons publiquement tout esprit de mari, de nuit, de quelque origine soit-il. Fermons la porte de notre cœur en évoquant le sang de Jésus-Christ. Chassons tout esprit transmis par hérédité, consanguinité ou advertance quelconque de l'influence des démons. Mes chers frères et sœurs, le sang de Jésus est là pour nous affranchir de l'influence des démons. Demandons la plénitude du Saint-Esprit au travers de l'adoration. Ndeko nangaye, soki yo yebi, nazala butu ko sala loko na préparer mbamba. Soki yo yebi, ndeko, ke ozana biloko wana ba mari de femme de nuit. Ndeko eza salité. Ko garde yango na nzoto na yo te. Ndeko ko linga te ovanda nango meka oloba yango. Nazalaki na sœur moko abenganga to bondela pona ye, ko bondela pona ye. Sœur wana tango a divorcé ayebaka te mobile na ye azalaka mari de nuit na ye. Même a divorcé na moi, mais a divorcé na butute. Ndeko amasi wana asala na compagnie moko mibali baze belé. Mais ata mobali moko anyaka ete. Mari de nuit wana atikaki semasi na nzoto na ye ya babenga yango nini masque de vieillesse. Ndeko wana mwasi akena Kinshasa akutana kopena ya kala. Mais ndeko mwasi wana azali na beauté moko osakana te bato balingaka basi ya pembe soko tali obi oui. Mais kopena ya kala pe abala. Mais tango ya kiti na Kinshasa na ndenka bakete amonaki mwasi ya kopena yo na kala wana
amoni que non. Et à kuti pe kopé wana na vie moko ya malom peta pété. Mais a benga ki ba ke déplace moko ba mela masanga. Lukola yende kwa mwasi. Azaki na mbongo. Azaki sûr que après qu'on mela masanga, ba osomba ba okota na hôtel parce que avant na mobali ça fait un peu longtemps. Asomelaki mobali wana de bière. Mais mobali est en Amérique à bouteille moko. Abandoko m'a pressé ya okenaye. Donc esprit ya mari de nuit wana et bandi ko benga na mobali. Mobali lui bon gazo kende parce que naza nzala. Moi c'est bien non ngala toko ke na biso na victoire to lia bantaba habité. Ngafuna zo na ndako. Moi si wana vie sa beauté na mbongo azaki nango. Azaki sir ki en tout cas mobali il faut céder quel que soit ndenge nini. Mais mobali a cédé kité. Mobali la bilika bière wana alingo bandami balé a telemi a kene nandako. Alors c'est longtemps à bimi abandi kolela. Po et ce qui est passé. Ndeko nangai. Soki yo zanango, soki yo mamo zolanda ngai. Yo gangai. Soki osai ozui papier na bik. Soki obandi ko compter mibali yo zwa. Soki oleki 5. Yeba ke a priori foza na mari de nuit. Kolobate ke na mona kaite talaka vi na onenge dali. Akotiki la yongo ta mususu na embrassement na sexualité na makamebele. Alors yo mwasi e ozano rare tango yo bano sala ba calcul na yo ozala ke obimaka na 5 fa mibali. Et vous en avez rare, et ça peut-être au bimaka na 10 mibali. Banda ko compter, eza salité. Mobali nyonso yo kenda na ye atika biloko na nzoto na yo. C'est pour cela, pardon. Tango zo leka na vraie confession pa musana nzambe. Il faut qu'on bimisa ba biloko nyonso na oyo evanda na nzoto na oti lelo. Yo yebaka teke relation nyonso na mobali atikaka biloko na kati ya nzoto oyo ya yo babenga ngo ba marque. Alors yo zolo bakena ndimela Yesu no ndimela Yesu ndenge nini okendaka na église bala bandi ko samelo lobi na ndimela Yesu te bandimela Yesu ndenge wana te. Faut le vrai mosala na nzambe expliquer ndeni bandimela Yesu. Alors bandi ko ngai bo balana moi si na yo bala ki ye aza vierge te asala vie na hier mobali pasala na vie na hier bozo kutana ba kokoso na kati ya libala mi ba kokoso bino kutana ngo moye mutu ndima to aloba ezate moye mutu aloba mabakambu na ye oya sala ezate boboma na kande ngwana mama soki yozo yo kanga to papa yozo yo kanga ye benga musala na nzambe bozo ebele na ndako bandozo bakokoso na kutuna yo bala na bala obima na basi te na libanda ona bima kasi bongo zoluka ba problème ezo uta pa wapi ndeni yo za na mwasi na ndako me obima waso na libanda ne bandozo na 2 femmes 3 femmes bongo zoluta la vie na one ko bibo epona ko pourquoi il y a un frère congolais à Brazzaville benganga lui papa ngaki na Brazzaville na kina bien tant na banda na yawa na zo na bali mwasi na ngame naza na bani remarquer que naza impuissant. Na tunie sana no calcul bando ya na poto bina basi boni. Abi on bina basi 12. Ngabe bina basi 12 Bongo zo luka faute zo ta wapi. Est-ce que moi sino ayebi te ngabi. Voilà. La plupart ba kubo za na kaza bandako moi si omona mobali ayebi te. Mobali omona moi si ayebi te. Alors bozo vivre en amour avec hypocrisie, ce qui fait que ça ko entraîner bilo moi mabe. Alors mes chers frères et sœurs, tokotanga na Psaume 68 2 à 3. Psaume 68, 2 à 3. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée s'est dissipée, tu les dissipes comme la cire fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu.
Mes chers frères et sœurs, en conclusion, les enfants de Dieu sont tous sous sa protection tant qu'ils demeurent dans la crainte et le respect de sa parole. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous nous rendons vulnérables aux attaques des sorciers. Le Seigneur qui est fidèle nous assure que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nombre 23, 23. C'est-à-dire quoi? Nous ne serions être ni maudits, ni envoûtés, car Dieu n'aperçoit point d'iniquité en tout celui qu'il bénit. Après délivrance na yo, obani kotambola na ndenge nyonso. Ndeko nanga biloko nyonso wana ikokota suna nzoto na yo te. Toutes les portes seront refermées. Mais bandeko, eloko moko bana nzambe babosanaka. Soki yo osali mobulu ebele, soki yo osali bambeba ebele, obandi kobanga, oye koluka délivrance, obandi kokanisa ke délivrance na yo kozala kaka une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, esili. Ndeko na ngai, tango mosu yo zwa kanzoto na yo neti objet de distraction, osakai nango 15 à 20 ans. Tango yo yepa ya nzambe na confession, okomi mbango obika, nzambe za kamara na yo te, satan pe zotala yo. La souffrance de Job a perduré, souffrance de Job e umelaka. Kokasate ke tango yo bana osala nzambe bana mona yo tete, nzambe bana mona yo, satan pe bana mona yo. Il faut persévérer dans la prière. Nazana batu mususu, tozana bango 3 ans yango yo. Basi babika. Mais, baza ko persévérer toujours dans la prière parce que il y a des démons qui sont dans un coma léger, qui sont dans un coma profond. Alors, Jésus-Christ a dit bien dans Matthieu que attention à quand des retours des esprits impurs. Ndeko nangai soki yo oza makasi ozo persévérer dans la prière te. Il y a une différence entre guérison, entre délivrance et guérison. Si yo mwana nzambe, soki kaka sali 1 mois, 2 mois, abimoni akomika mwa bien akimi. Ali kututo benga yi akimiko, amoni ngana sala komi bien. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible ne dit pas que mon peuple périt à cause des sorciers et satanistes. Mais la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ndeko nangai bolukaka ba serviteur de Dieu ya malamu. Bosalaka tu boyebaka oyo aza musala nzambe solo oyo aza musala nzambe solo te. Musala nzambe solo bayebaka ye na ba verset biblique. Interprétation ndenga zoyelo banayo ndenga zolo batpon yo obika. Soki auti pa ya musala nzambe oyo abane ko précipiter et simbité a changer sikoyo musala nzambe. Ake olo boda la ikuna sala inga bolo baina ngabwe ce sont des menteurs. So moni musala ba na nzambe ba kendika longwa ba kembo ya longwa olie akanga na libo alingi le bate alingi kaka ba bondiri pona ye ba sale confession lobi abane ko mona bien. Tango yo bana ko sakana nzoto na yo 15 à 20 à 30 ans ozaki précédé. Mais pour ani yo pas nzambe ko mi pressé yo kasi nzambe za zoba na yo nzambe za zoba na yo te tango oye pa musala nzambe po a délivrer yo zala la patience ça prend du temps ezali processus délivrance ezali ko benga na milimo mabe mais guérison ezali ko mususu guérison ezali ko mususu tango ba délivrer ba démon ba kimi na nzoto ba tika ka ba pota mona ka nzoto ezali ti ba microbe
il y a tuberculose bato ba sala microbiologie ba bien net ba microbe ya tuberculose tango ba demona ba sorcier ba soko leka ba zo mona ke uto bengana bande kona bango combat ya kasuma kasi il faut persévérer au lieu yo zela musala nzamba ba na yo que non c'est maintenant ça va te yo oche suna lolendo l'orgueil qui a entraîné Satan la chute tango ke lokolo moni shi rechute moyo zonga super musala nzamba on ezate oluki okoko ya pa musala nzamba sataniste likambo yesu grave. Donc bande kuna ngai soki ya solo omonaka biloko oyo sala nyonso obenga ngai to solola na ye bande na ko sala pona yo d'abord pona nga eloko na biso na salaka na ko luka na ye ba degré na yo ya liloba ya nzambe parce que okoko délivrer mutute wazani na liloba te o délivrer bien accueilli ba biloko kimi mais ba demo ba ozonga parce que ayebi ninga ko refermer ba porte d'entrée ayebi ninga ko refermer ba porte wana te. Donc il faut qu'on laksaye malembe il faut mosala nzambe afungola motema afungola nyonso yepe o baza ko salisa afungola motema afungola pe maboko biloko nyonso il faut ko fungola yango na lobaka na bino que nous sommes des serviteurs de Dieu mais nous sommes serviteurs de yayote mais nzambe. C'est un travail très délicat, un travail très difficile. Donc, bande konangai, bozui déjà thème mosusu na lobaki, oyo bokolanda ya avant, femme ou mari de nuit, comment puis-je être libéré de cet esprit invisible et nuisible? Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, quand on parle de mari ou femme de nuit, cela veut dire nous sommes dans les combats spirituels. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans ces combats. Pardon, ce combat est invisible. Pardon, ce combat est invisible et éternel. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi te voit, mais toi tu ne le vois pas. C'est là où il y a des dangers. L'ennemi te voit, mais toi tu ne le vois pas. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 6, 12 que notre lutte n'est pas contre les hommes, contre la chair et le sang. C'est-à-dire notre lutte n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits qui agissent par l'intermédiaire des personnes que nous côtoyons. C'est là où le combat est très difficile. Ce combat est invisible et éternel. C'est jusqu'à la mort. C'est pour cela, toujours dans l'épître d'Éphésiens 6, Dieu a mis à notre disposition des armes spirituelles pour combattre nos ennemis. La première arme que Dieu a mis à notre disposition, c'est décrit dans Éphésiens 6, 14a. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. C'est-à-dire qu'un combattant spirituel, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. Il faut être honnête avec toi-même, avec les serviteurs de Dieu et avec Dieu. Un manque d'honnêteté gardera dans les ténèbres certaines zones de ta vie. Et dans de telles ténèbres, les démons vont continuer à prospérer. Ndeko nangai, nabanzi boyoki ngai. Ndeko soki oza na pasi, oza ko bomba yango pasi wana eko continuer. Soki likamwa mari de nuit, to femme de nuit et toucha yo yebake oluka musala nzambe. Mais soki obotaka te, obligatoirement oza na mari de nuit, to femme de nuit. Soki obotaka te, yeba yango impérativement oza na femme de nuit ou mari de nuit. Ça c'est clair. Oza na likamuso koloba te. C'est pour cela il faut que oluka musala nzambe oyo ayebi, oyo akoki ko aider yo pour s'en sortir.
naza komona bato ebele bazoya pa nanga ayebi kotanga Bible te mais aleki déjà na bato ba église ayebi pa verset ali te mais aleki déjà 50 ans mutu ya ndenge wana ntango azo kobima azoloba likambo malamu mpona bapasteur te mais ntango ozolanda ye ayebi verset biblique te ayebi mpe kobondela te ntango otuna ye alobi j'ai 52 ans ndeko na ngai bongo yo mutu oza na 52 ans Bible ndenge balukaka yango oyebi te balobi no 1 Corinthiens ozokende koluka yango na Ancien Testament bandeko na ngai vraiment je crois que nalobi mingi boyoki nga nzambe apambola bino nazosala video oyo vendredi vraiment l'air eseleki mais nazosala quand même soki na bimisa yango lelo te na bimisa yango lobi soki bimisa lobi te ntango na kovoyage pai na wala nde na kobimisa yango bandeko na ngai nzambe apambola bino soki okutani na verset na kati ya parole oyo zwa verset wana luka ofongola Biblia otanga yango. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ ne cessait pas de dire que ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Même Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Tout le monde obéit à la parole de Dieu. On chasse Satan. Jésus chassait toujours. On chasse Satan par la parole de Dieu. Otokobika kaka na parole de Dieu. Parole de Dieu et la prière. Parole de Dieu na 1 Josué. Non, Josué 1:8. Et prière na 1 Thessaloniciens 5:17. Bana Nzambe, je crois que bolandi ngai pe na komi na suka naza obligé ya kotika bino Nzambe apambola bino ndeko na ngai luka osabone pa na nga kolanda kaka makambo ya politiki te landa pe makambo ya Nzambe po moral ezalaka kama malamu parce que soki ozolanda kaka politiki eke makambo ya Nzambe oza kolanda yango te okoki koya kozwa AVC TG parce que ozolanda bakanda kanda mais c'est la parole de Dieu et que vous réconforter moral oyo azana bato ya koyoka ayoka oyo azana matoyi ya kobomba vraiment asala nyonso abomba. Je répète encore mon numéro, c'est 06 51 03 92 89. Merci beaucoup.